Bonjour, André, c'est venu chez maman Didi. Wande ato sa la pia ya kutumba. Kutumba awa bomoni awa tina che déjà white pepper. Donc c'est poivron blanc, white pepper. Na tcheki déjà na veja, biso bengo université seasoning. Na tcheki déjà ngo evana ki nango déjà. Avana kata biloko na wana tina tcheki ngo déjà ono chete. Ezaka na basa mungu wa muke soki ezangi. Ya tina tcheki ngo déjà evandi. Siko après wana atoye awa na kati litungu na ya ndambu, ndembe, tangawis, ai, nazui awa paprika oya smoke okoza pe mususu oyo ezaka ya cook eza pe wana oyo eza na chili eza na mwa pilipili mokie chili powder yango donc pipi la poussière. Donc pipi la poussière à tout ça dans mon donc recette moi simple. En plus tout ça dans pe tout ça sauce tout ça on a sauce na likolo tout ça sauce na biso ya aubergine na litungulu na poivron jaune tout ça là on prend la sauce na biso tout ça la sauce na biso rande tout ça c'est na mini chone tout ça na wana. Merci. To nika ya mona ozongela bino. On est dans le smoke paprika, ou ce qu'on a tiré chili pardon, puis la poussière, chili powder. On va pilipili, c'est kotuana, et là on va pilipili donc, on va pilipili kocha pilipili, vraiment kitoko. Tout mélanger, tout ça, bino. Yango moni tout mélanger toko après toko cha mungwa to add mungwa toko ajouter mungwa na biso. Ça dépend de mungwa na yo ngana meja guna nga ona te basi ya ba légumes ezaka na mungwa mukie na mekiango na cha mungwa ndenga na mungwa na nga. Bilo pe mi mungwa mingi mabe. Tout mélanger. Bomoni ana mélanger très bien ce qu'on est na moni. Et penza bien tant et au vendre na otika ngo vendre ta ba ina na kanyon papier vendre ta ina peu chasser et vendre ta 1 heure de temps ce qu'on a monaki moi ba una chiki déjà mukine ba samu mo mukiesus moi matana mikiesus na ba kisango pesa pour tant et vendre ekota pour tant la sai bien na vidéo na ngai déjà celle qui végéta na poivron siko no tike vana na kango chasser bater na comme il l'ont. Siko awa natika kiango ezanga presque 1h30 mais okotika 1h que na ochango siko tangso moi j'ai citron mukie na tie du citron avant na tumba yango parce que dans la salade style bien na sukola ko na citron yango na tika na tangsi mukie avant na tumba yango lisusu apona obalola ngo apona ko chango na nini nanga
yango natie ba papier na ngai ape na ya kotumbela natie yango mibale awa ape na otia na kati donc simple bien etumbaka kitoko appareil oyo naza na TikTok natekaki na TikTok tisikoyo na TikTok donc so ngolanda na TikTok na raso komika chef ndi na TikTok na omona appareil oyo nateka na TikTok ba ezali na solde tisikoyo eza na solde ozo ya mibale boye nakona fongola bino yango emoni natie yango yo donc eza vraiment bien etumbaka kitoko bomona ndenge molobela natie moko na kati kangi sikoyo ufufina awa nafini numéro 1 sikoyo nokende awa nakende sika ya qu'est-ce qu'il y a poisson yango bomo ndenge lele flash ezoleda ya poisson après nake awa na fini yango esali mbala moko nake na numéro 2 esali mbala moko nake na numéro 2 na fini numéro 2 après nazongi awa susu yango poisson après na fini numéro 2 omoni esali quoi 25 minutes yango etumba lokola 25 minutes au papier nango nasalaki etumba lokola 25 minutes omoni après 25 minutes après avant 25 minutes ça et là au total on sont pas nous ebelo baloli yango donc simple to olinga pareil na TikTok shop to tera biloko ozela na sa sauce ya aubergine osko matungu nanga na poivron jaune na nini aubergine nanga nakati aubergine nanga tuliso na kati na yango te una zoka mokie mingi te mokie mingi te na bwakaka te babunanga oyo te po etikala na poisson na osala yango na ochango na kati ya poisson na osala kati ya sauce na mai apres wana natie mai natika yango elemba ensemble natie mai bomoni otikon sikoyo nozonga biso kaka elembi yango ebeli mais mopanzi moko fona balonso pomoni ebeli mopanzi moko ebeli kitoko bomonde ebeli kitoko ndenge otumi makala mopanzi moko na 25 minutes wana natiaki fona bala mopanzi mosusu apres na samino sauce na ngai sauce na nga pona la tango na kosilisa api sauce na ngai komokobela bomone komobela komokobela bela namekana nango mofobad bela otsa goba legino mokie tu vas avoir moi quelques minutes après belly bande bomondi ebeli vraiment kitoko ope sauce na ya oya aubergine on a salaki belisco na ochango likolo na kwanga
na semo nyonso tukaka kitoko. Omoni ebeli kitoko, recette moko vraiment bandeko simple na kosala. Si maman les dit beau partager ça là bien, maman les doit partager la recette na bino peut beau partager na bandeko mosusu ba yebite. Donc oko sala no ndenge mosusu mekipe na ndenge na nga osafeli. Merci beaucoup. Abonnez-vous chez Maman Lydie. Ndenge bimi. C'est ça, la sauce na nga ngoyo. Na kwanga bandeko, na semoule, na patate, donc olé na nyonso, na loso. Olé vraiment na nyonso bandeko. Recette na vraiment kitoko, abonnez-vous chez Maman Lydie. Yango yo recette vraiment kitoko. Coupé pilipili na mopanzi. Merci. Bye.